bandi ya Congo Lokole news.com. Lelo toza awa na émission na bino o na prometaki bino ke réalité d'ici et d'ailleurs. Yango lelo to fungoli yango e bandi. Eza émission oyo boye bien banda kala oyo mama Starling Bewa abanda ko sala yango. Yango na lelo ngana zui nazo sala yango nazo bandango lelo naza awa na plateau na biso nazo présenter bino bat baza awa boyebi déjà bango batum susu na bomoni bango te mais bango moko bako se présenter mbote mama. Mbote, d'abord, merci Maman Marianne, une occasion au Pessinga, nazala invité nayo na émission nayo réalité d'ici. Et d'ailleurs, je ne suis plus à présenter Boebinga Gudil Bisengo, Maman Gudil Bisengo, Obo Messananga depuis Kalana Congo Lokole news.com. Merci Maman Marianne. Merci beaucoup de l'invitation au Pessinga na émission Nabino. D'abord, Kombo Nangai, José Kandi, Nazali, syndicaliste, secrétaire national de l'Organisation des travailleurs du Congo, pour répondre à Mituna, pour poser beaucoup de Nangai, peut-être na koya no la pona ba téléspectateur na biso, ba ko kapé ko landa malamu na expérience au petozana yango. Mbote ngai komo na ngai mama Caro Bokoti naza mama na tekaka biloko na galerie du 24 ex 24 galerie du 30 juin ex 24 novembre na yeko yanola na mituna ko bakotuna ngai émission. Merci maman. Biso lelo eza mwa lisolo moka ya muke donc zabino ngonga ebelete biso na biso lelo eza buwe biloko nini oyo ezakana epa na biso ba mama epa na biso basi oyo ba ebendaka ba papa balinga biso to papa balinga achenga na ndaku eza eloko nini na pesi malobe pa papa otuno na yo mais esengeli koyeba ke biso ba papa bon to komi déjà ba dilite mais natango toza bilenge eloko ya liboso pona kosepela na mwasi ezali d'abord ezana ba catégorie c'est-à-dire mobali na mobali azana catégorie na ye o ya sipelaka okomona d'abord toza ba catégorie wana na différenciation na sens nini basi o to bengi na lopoto des femmes jolies bazali des belles femmes bazali des femmes charmantes bazali il y a aussi des femmes très gentilles par exemple au départ on peut ça moi simbote moi soana à répondre au tali lolengi à répondre ils allaient faire d'une manière à koki ko attirer mobali wana soki azana posa ya kolinga ye na moi soana na ilobeli na ye basi mususu tolinga kabango tali etamboli na ye forme na ye penda o ndamba kila ye penda utali ke sona bali moi soyo aza ko présenter image nanga et surtout que un homme qui se voit il est beau il est présentable. Il faut toujours aluka mwasi oyo mais toba la kapenda basi te po bazaki toko mais il arrive des moments au koko ba la pe mwasi o to bengi azana élégance linkolo bapi ke mwasi azana itamboli malamu azana ilobeli moko ezo sepelisa mobali to mobali akomona ke ataye azate mais ilobeli ya mwasi na ye ezo kopesa image ya malamu c'est-à-dire que ezo pesa présentation. Et surtout pour l'angaï, na koloba ke na préféré kamingi basi oyo bazali charmante. Ba charmante à dire que bazana beauté naturelle. On nzamba ki la bangonde catégorie oyo ngai na pesi exemple oyo ngana lobi. Mais ba mususu ba ko préférer moi soyo aza jolie, azali belle, de belles femmes. Bon baloba kapé basi ya kitoko bazwaka mibali difficilement pour ba candidat baza ebele. Alors ba candidat ba koza elebele okomona elenga mwasi akoya ko sutuka ki azal suna mobilité. Voyez mais des femmes charmantes mobali wana ako préféré na selon des critères des charmantes selon élégance et azana beauté naturelle autant de présentation lobby que azali c'est-à-dire quand je dis charmante elle est ni plus belle elle est ni plus laide.
c'est-à-dire azana katikati. Donc oui, c'est-à-dire que pour Nanga, c'est-à-dire qu'une femme qui gestine, c'est-à-dire que et puis il faut qu'on a la peine à Bolingo. Bolingo dans le sens que au manifester tango au manifester Bolingo non peut et pas moi si ce qui moi soit na zamaele a komona ki ce qui na tamboli na mobali oyo na ilinge mobali oyo peut-être na koza mobali oyo akopesa nga isengo na vous allez sengo objectif d'abord pour nous il faut avoir une femme au vivre naie éternellement jusqu'à la mort, c'est dans ce sens là. Mais okoya kuzope moi si mususu au moins moi si moko akoyela yo ba makambo à tel point okoya ko regretter au lobby on a kende kuzo moi si moko c'est que azala qui préféré pour na yote, c'est-à-dire que amour oyo s'attendait qui ozo pas moi swana oké kuzo to bengi déception tout comme peut vice versa côté moi si mususu peso ka kutani na mobile oyo, c'est-à-dire que des femmes idéales tout comme des hommes idéaux ce sont des cas rares. Bon, ngai tango papa lingaki nga nazaki mwa muke, nazaki jeune fille, nazaki na 18 ans. Nazaki na 18 ans, tango tolingana nga na ye. Bon, tout d'abord alingaki ngai po tango nazaki kokola amonaki beauté nangi ezaki naturel, puis nazaki na taille ya ba rwandaise. Abandai ko banga na zana tailo do soki na leki azotala ngai bo alingaka ngai e pa na papa leki na ngai ya vandaka ye pa zaki peka jeune amoni ngai ko linga penza linga ngai liboso nazo e papa leki na biso me er moko amoni ngai atiaka ngai lisoboy na bosta na rate afina ngai liso bon na kipaki te ta on na to ko linga na tanga fina ngai liso no alinga ngai de erwana. Bon, abandai ko linga to lingane bo. Ta on to lingani to bani ko so la biso mi balé. Aipsinga bina lingi opo na taille na yo eza bien. Oza na taille lo kwa. Siko ne na munene. Maintenant na zai kokola, na zai taille neti ba Rwanda. Donc zai taille neti mama Gidil. Neti mama Gidil. Na zai taille muke bon na sala boye. Kale ba Gidil. Alinga inga yo ana. Bon, mobile nanga za muluba, nga na za mongo. Bon. Sikoyo balobaka ba mongo baza boye boye mais ngala mbangi nanga to vani to boti ba na 5 to umeli bandeko na ye balingi bakamuka kutu ndenge ngai na vandi ngai balobaka bi ndenge obala mosi ya mongo po vani ne migole belé en tout cas aza mongo moko malamu po na vandi bien na mbangi nanga po basemeki na balinga po caractère nanga za malamu po na bomba kana no secret ya mobile nanga ma beto malamu ne na robimisa libanda te pe na kobisa famille na ngai te yango to vanda na ye to boti bana ku to simbisi ko koko moko to zana koko moko biso mbali amona kanga ta na mabe moko te to kozana mabe na biso to vanda na ona bana biso kana kati ya ndako na bomba ka ye azana ngo azana ngo te ngamo na ye bakande no ko sa ezali o papa zo kanga mana yo ezali lo pa au kamana po e bimaka libanda te même famille na nga ba ebite même pe famille na ye pe ba ebite ndezaleli o ngai nazana ngo na kangami na mbai na ngai na bambulo to sai na bele bambulo to sali nga na ye. Merci maman la pesa malba et pas maman Gidil. Merci tout d'abord pour la question maman Marianne nous posenga mais ce qui il faut qu'on recadrer un peu sujet na yo o tuna ki ne bandeli mo tuna ya mbwezala ki eloko ni netindaka mibali balanda biso basi balanda kabiso na nini tolobi apparence na moni papa na loboko na nga mobali akundoli na mwa mozindo mais mo tuna eza eloko nini etindaka mibali balanda biso basi au petit point liboso eza apparence na komona ndenge mama Gudil peut-être alati boye ndenge mama lobi kuna papa atalaki na nutai na ye abaki azata ilokwa ba rwandaise yo beti c'était alokwa ata mama Gudil eloko otoloki koloba na motuna na yo eza penza apparence tende tindaka mibali bakanga na basi c'est vrai apparence ezeloko ebeta kananu na mokola liboso mobali ya moni yo mobali moko ta oloba na tiaka mama na ndaku po caractère na ezalaka bien na lingaka ye po caractère na ezalaki bien te
eloko ebendaka mutu nyonso eza na biso mwasi eza na mobali bolimbisa poto kolobela mibali lelo mais eloko ebeta mobali alanda mwasi eza kaka aspect ya libanda extérieur mobali atali neti mama oti koloba wana mama bisaza mongo aotoloba ye tai na ye ebetaka mobali na ye mobali muso okotala bi fiu aza na démarche bien muso okotala misu na ye benda na lokwa mobali chinoise ya biloko wana nde etindaka mobali alanda mwasi mais tolobi te yango nde eza foka ke ezala po mobali alanda yo mususu aolanda na apparence na yo era kokota na kati na yo a découvrir makambo mususu pe ya kitoko te mais c'est vrai mibali babetara batala o ebetara misu era tali pena misu ne abi mwasi o asepeli singa atali peut-être nzoto atali peut-être etamboleli atali peut-être lobeli nde papa bia linga ba charmante atali lobeli ya maman bi moi mwasi aloba bien et lobe yo kama mwasi mususu azane ku kitoko te mais bakotisi na libala yo ozomona na penda apparemment boye très belle mosali penda 38 ans 40 ans zaka pa bino na mutu amonani te oza pe kitoko apparence kitoko mais bazozwa ote omona mutu musu azane kaka kitoko pete azobeta na ete mais enda vandi na libala donc apparence ezelo ka olanda te mais mibali balanda biso nango po ezaka pe souvent trompeuse de ba français balobaka. Merci maman. Merci maman Kidi. Motuna na musu ezali soki na kokoeba kotika nzoto libanda mama ko uzala papa ye alati moi single moi culotte ebike papa zoya ezate ke azala kana tenue o abande ko lambela mais ayoki ka kokoko papa za porte zoya kotika ndeti nzoto libanda ezape mobali po benda na pembe na o bien mobali po akima yo na ina yebesikana na jonki malobe papa yebi d'abord ceux qui connaissent par exemple nabimaki na zongi et ça la kesengo komona mwasi na yo ayeko yamba yo ata pona biso batu mwindo bisi tonine bo c'est le temps pona capital mais na ba intérieur omona mwasi ayambi yo aloneti batu na kisangani akolongola yo chemise ye moko vraiment abandiko de c'est-à-dire ozala vraiment otikala même na cinglé atiki yo omona opemi okotuna boni journée eleki malamu. Est-ce que basi na biso ya awa est-ce que basala ka yango papa ndengo zabo ozozonga ndako uti musala mama ekamba na moko abani kolongolo chemise acheli yo mai abongisi yo po biso tomona mbala mususu na mikili ya poto nde sala makamingi bongo est-ce que awa penza na Congo na Kinshasa esala marape bongo ndengo na Congo Kinshasa loba ezaka particulier mais cas général ça le makate. Là d'abord, il y a des problèmes, il y a vie sociale. Au départ, il y a des problèmes, il y a vie sociale. La majorité de nos familles sont pauvres. Voilà, il faut tout le basolo. Parce que maman a kobimape, tongo, kozonga, butu. Il arrive, bah foyer belé au komona. Moi, nanga, moi si akoma lokola, moi si nangai. Ye mutakoma kolambelanga makambo tupe mama koya kaka kolia biloko oyo mwana ne amwasi alambi mais kaya oyo bozana mwana amwasi ya mukolo te ya âge majeur na kanisi malewa ekoyamba yo ezala mama pe akolia malewa ezala ngai papa na kolia malewa wala mama moya bongisa yo kozala te ya yambi yo mwa lipwepwe ekozala te wana binomi bale bogendo kutana kaka na c'est-à-dire que po ezali oyo abimaki koluka oyo pe mobali pe aye na nzela na ye mbo bokutani mbo o wana na ba vie actuelle ya Kinshasa na capitale en tout cas ikomi bakamokora papa azonga na motuna mama alobi papa mama alobi boy mama mangana alobi boye otika nzoto elateli mama na recadrer question mama pour papa ya nola mama mangana tuni motuna oyo kotika nzoto libanda estinda ka papa a benda na ou bien apusa na pene ya mama azana mama na bolingo nde tomona ba basi mususu azwi mwa ba mabele na ena stubo ya tiki libanda azwi mwa mini jeep ache libanda azwi mwa papa ojobo aochoba o a vie sociale ma ya régie des eaux
tomela na biso ka ngote mama pose pena cantine to ka maya suka mobali ne makolo et osenga kaka vie sociale comme na bien sima ito kota na nyongwa régie des autres et qui pa na ngote et bongo mobali moi si poisson ba moi singlé ala te la papa na ndako poza la moi sexy et osenga ka vie sociale za mama toza assez azandu awa il y a 200 eza mama kutaza na teka na ba soutien na ba collection ba prix nyonso eza ba $2 ba $3 eza nango wana ndeza kaka fo vie sociale yango zonga na motuna et là telia moi si etinda rabino mibali pe boye pa na biso neti bino bolinko tala libanda mona moi jeune fille atiki makolo libanda boye ozotala atiki moi mabele libanda ozotala atiki moi sima kuna ozotala siko na nda couper soki mama atika libongo epesa ka oposa oya pene na maman journaliste nalandi ndenge olobi elateli ya bamama ezali pas nécessairement te ke mama po soki alati ndenge wana il y a des moments mama akoki kolata elamba wana mpona kobenda ngai to mais oui toyebi ke epesaka ye moment donné excitation mais eloko wana il faut euta na makanisi mais soki yo oza na makanisi nango te omoni kaka ke mama peut-être alati single na ye kaka mpona azwa mopepe mais eza na bamoment c'est-à-dire que le temps est bien déterminé pour un moment moko o toko kozala biso mibale. Bolingo ezana ngonga ta papa. Il faut ezala na moment vraiment déterminé. Merci papa. Topesi malobi pa maman. Maman ya biso ya mongo. Kotika nzoto libanda. Papa bimaki aye kokuta yo lati moi kilote, moi soutien ya pamba bien cinglé. Eza pe ko benda papa apusa na pembe na yo bien eza ke papa za musika. Bon. Kolata cinglé to liputa moko. Bon. Nga na komi déjà maman. Siko na tana ba 50 ans na komi maman. Mais tant otozaki ko bango bo. Soki nezi boleka kabiso ale msuto vandi awa. Omweke to bana bakoli. Mais na liboso wana nanu toza boye nazaki soki papa ke musala po mobile na bana ngana teka te kote ke kotika potala ka mukilo nde to ke soki na la muki na tongo eloko liboso na usuka nzoto na vandi na ke wenze na lambi soki na ebike 16h papa zoya il faut natia soin na nzoto na bongisi ndako na latisi bana na vandi si bana wa ba mibale ba mike na vandi si na lati na sali poudre na tie mariage na lati la mana bien moi moi eloko moko bonesi body moi l'instinct le moko bien na liputa propre na lati na vandi si mdo na bina ngaite na bongisi suki na vandi na zozela mbai na aya soka ye biloko ya na mesa na servi ya vandi wa to vandi ya vai na kitinga va to solola peut-être to ta TV et loko wa na tango to solola to ta TV eza ko attirer payer moya bandi zate pour déjà akutinga na koki na nyoso ozoyoka akutinga na koki na makamu nyoso akomalibanda ko sala soka malibanda to babiso mbale to ke na kwa moko beto meli ata moi moko to zoki na biso ko vana ndako et puis na tango ngane to zotama to za toujours ya osimba na ngane na maboko bon to simba naka soki tozokende fete bainvite soki tobimi tozokende neti fete na nzela ntuka ifo tosimba na ngai na maboko soki mpe tozoya tokosimba mais sikoyo eza bien bolingo ekende na bana te bolingo ekendeke mpa bana te mais nasimbaka ye nasimba ye telele aza mbali na kai fo nasimba ye bolingo ekende na bana te lesinga na yaka na butu ye akendeke mosala moko asamidi asalaka te ngai nasalaka ti nde totika na pokwa nazaka na petit boneti samedi ye asalaka te soki na lamu mbai nanga aza molubali ya fois masango nalambaka fois masango na tongo le tomaba 8h na tie na thermos mwana nga mwasi bon jeune fille nanga sakoli yenda tika kolamba biloko mais nga moko moko dimanche nga moko nalambaka biloko na ndako soki na oti église nga moko na kolamba aliaka bole msuna banga biloko papa nga moko na ya olamba bolamba te le msuna pokwa na kendenge na zando na sombeli neti mbise okokalinga mbise okoka mingi na saleli est-ce que erozonga ono yebisa papa te kina lembi na lali au mozo tina bana ba servir papa na bango bon lenga la zonga ka lem suto zonga kana ye déjà ça y bana ba ko servir ali bon soki nano ayete lem so aka yena awya na reta ngana sina komi liboso ngamoko le akoya na servir ko to mona ba papa le mususu pe
ayebo ele msu naza fatigué to na lali le msu okuta biloko na mesa to sto bongisi donc na conclusion maman oliko baki kolata sexy atabino na kati ndako ebenda papa haya pene na yo potozonga pe na kati sijango na tuni biso motuna oyeba elateli na biso ebendaka papa nde tomona na mboka poto boyo mona mwa mama boyo alati mwa caleçon na ya moke alati ndako na bango ebendaka papa azaka mokolo te papa atako mokomi azaka mwana moke ata neti ye wana epa na mwasi azaka mwana moke soki mpo olati bongo motema ne mpe okomonaka masolo moko ebandi kochange na ndenge ozobenda ye kolata mosusu mpe ebenda nga nalingi na complete eza par exemple idée ya mama c'est-à-dire ndenge olobi problème ya kolata soki natali ndenge mwasi na nga alati so namoni ke même nga moko naza fasciné na wi olati bien me nakoyebisa yo elateli oyo awa na biso awa na ndako me na libanda te po yo oza ya ngai oza mpona libanda te nde eloko wana malamu. Merci papa. Papa nga penza na kaboli likanisi no te po bino mibali boza penza ba hypocrite koleka basi yo lobi obi na mama elateli yo na ndako kasi libanda te papa yo kaka 18h wana misuka pa mwana muke atika ki makolo libanda atiki mabele libanda bino osepela kotala ka libanda po nini te na kata ndako mama alatela ope bongo papa yo bikaka libanda te me balateli yango na kata ndako bino botala aka libanda yango nga pona nga namoni elata kotika mabele libanda kotika ndoto libanda na kata ndako na yo ekebenda mobali na yo azala na yo donc mama nga na koloba pona ba mama na kati ya ndako boza bolongana to bobalana na mibali na bino eza nango mabete bana basisa na bango bolingo te eromoni papa zoya po empêcher papa koma na molimo wa ventilateur et molimo wa ventilateur tala botambo na ye amoni pena papa moka mama moka moi jeune fille moi lekina ma colonne wana na mabele ne libanda ta papa asabwe babenga bango milimo wa ventilateur ka kotala ko balukaka nde ventilateur e balukaka c'est pas maman na ona ndaku atikela onzoto na yo mo libanda ke otala rape o ya libanda po bino ba papa misu ezaka libanda après ba koma ko finga bana batu na libanda o bino bozolinga mibala ya batu bino nde ba tatango o mona mwana lati boy mama la tango na ndaku o kolata boy te bana basi ba qualité maman za kati ndaku na yo pona kobenda mobali no epai na yo aza na posa na yo nga mama Gudile na moni esengeli mama olata eloko eko séduire mobali na yo eko benda mobali na yo po bozala na ye. Merci mama Marianne. Merci maman Gudile. Ba mama e boza kitoko wapi. Donc bolo ba et puis sanga sengo mo bo pesa biso basi valeur monde bolo ba kono c'est pas ma case. Et bongo basi o nzamba pesa bango ngolu mabele tonda na tolo. Est-ce que vraiment e benda ka papa za pa pembeni de mo pa moi ça otambo pa mabele penze tonda wonde tinga mama Mariam. Na la fière ndi na za tolo e vanda bo tonda. Et parce que ba papa ba mona ke non mama zoleka wana mabele penze tonda yango pe benda ka papa pe baza pembeni na bango na pesi malobe papa papa la terrible wana net pour la aspect wana lobi na sipela kana ba mamo bazaka na mabele vraiment etonda po tango nazalaka na mama ya mabele neti boye etonda en tout cas eri moko nalalelaka yandako na disons na lobi en tout cas au départ et maman na bana ngai vraiment tango azaki nano jeune elenge ya ba 22 ans 21 ans tango na bala kai na 21 ans moi j'avais 28 ans en tout cas azalaka na mabele quand même ya kotonda vraiment oui c'est-à-dire vraiment en tout cas na bombela yo te eza aspect penda ya tiraka ngai penda benda ko be faut pousser pa pembe na maman oui vraiment c'est-à-dire que au sentir que non oyo penda oyebi mwasi azali akomi lokola mama na ngai oya botinga parce que ba mama ba bomba kabiso biso ba papa il faut te protéger bango de na sens wana en tout cas eloko lobi wana eza parmi ba aspect mibale belé bazala capturer surtout mabele ya basi oyebi même na poto ba mindele
mwasi ya mundele okokuta ye aza mutakala akobomba mabele na ye mais jamais akobombela yo sexe. Mais tandis que na biso na Afrique soko obimeli mwasi neti aza na kati obimeli ye boye abomba mabele te ye akobomba kaka kote ya mabele si ebota nango ya amoni mais mwasi a protéger ka mabele koleka oya mundele a protéger ka mabele ne koleka nzoto ne mobipa. C'est ça que je dis que bassin ya mwasi ezali très important parce que ezali pe bomoyi ya bana na biso. Mais si le est-ce que c'est pour la mabele la maman malgré tout maman comme mukolo est-ce que c'est pour la mabele mais toujours malgré cela on a grandi ça dure que mabele la maman ils a toujours nécessaire. So on a soutien tellement nango. Pour amour ekolaka ti na suka nango eyebi ke bolingo tango ba mama na bisoto ba papa ler ba kolaka na âge avancé bolingo na bango ekomaka makasi koleka na ndenge babandelaka. C'est que je peux vous dire. C'est ça, dis-moi. Bon, attendu quand même. En fait, ça ne le veut pas, maman. Ma belle à moi aussi. Ma belle à moi aussi, à maman. Ndenge yo vandi na taille aux anangwa, non, moi, tous les airs kotonda. Donc, papa penza na moi que papa, donc, papa ça fait bien, pour moi que non, maman penza ça fait na oreiller, bien sûr, na laine na butu, na tche mutu na ngawana. Oui. Ma belle à moi si tout d'abord moi si ma belle biso tant quoi toi ça ma belle mine ma belle mais ce que tu ma belle et ça est très nécessaire na vie à moi si pour mobile mususu akolingara ma ala le la ma belle na yo asimba ma belle na yo donc so ozala ma belle était ça passe ma belle c'est le mot très nécessaire mukomo boy na otiko sukola. Pour nga ita nazali kokola nazali mabele kasi yaki minene peut-être ce qu'on a comme mabele minene siko mkomsu na vandi ka boye na uti ko siko na vai na mbeto na pa mafuta papa lobi na ngabi mabele no ko minene ko basi ya bakuba okibeka lobi na nga okomi na mabele mo minene pe misuni lo kwa mtamenisa no to ndie basi ya bakuba elo wale maina ba de basi ya bakuba bazaka mais on tomona na bike kwa bakuba bazaka basi ka mabele tele mabwe mabele za bien. Il faut moi ça dans ma belle. Et ben d'arriver papa me sort là la na ma belle. Ala la mutuna e ala la on ma belle. Ma belle a moto. Ya royo ka moto. Et papa on batika ka mon kaza na on atiki. Ils ont tambola ka boy tantôt dit soutien lemba. Est-ce que papa ka akobenda akozana posa mama benda ka pemela maman. Bon wana comme ça dépend ya papa. Papa oya za murete. Bon maman soka tiki mabele ana azomona mabele do mama ana ebitina mabele te mais neti ngai maman na ebitina mabele na ko ngana tika mabele na boite bon il faut bon mabele na poser pour na mbaila. Merci maman. Na zone 6 malobe papa ko bakisa ata ndenge maman lobi kolalela mais eri moko pe okoluka pe o melango c'est-à-dire on dit ko melango lokola bébé ndenge amelaka donc moi mobile donc pour ça libérer si la kete nani si la raté non papa pour ça mais libérer si la raté et si la raté pour la nini de pesa abino sentiment moko bon c'est-à-dire que loba papa loba ko oui na lobi sentiment omoni ke tango zomela ka libela mosi na yo eza lokolo zomela ndenge mama no azako melisa yo c'est-à-dire que wana pe ezali po opesa mama pe sentiment na ye intérieur na sens wana. Merci papa. Merci maman Marianne pour la question tikotuna soki poitrine ya rotonda et bendaka mobali. Exemple ka topesi ya poitrine na mo pendenge tonda wana na français ba obi une poitrine opulente. Mabelo amisuni, mabelo charnu. C'est vrai hein, mibali il faut aussi dire que goût na couleur et keseni nango. Et ana mobali mususu penza moi sia mabele. Aokyo le kaete alingi pena moi so mabele tonda mabele eza misuni po azala l'aise lobita papa ndenge papa za très intéressant bi ezaka pona olalela te ezape pona omela mais ezapela mibali mususu balinga bon c'est pas ponga nazana ponga nde nazana na mabele minene te na la poitrine ka normal mais ezate ponga naza bwende na lobake basi mabele minene ba eza mabe kala toza oboya mabele minene nde mama lobi to mona mabele minene soni mais lelo avec ba mambwa nastu
nas to valoriser penza mabele ya basi basho mabele minene bakoma ocha mabele na bango en valeur bakokela yango susoni te bakoma otika yango penza libanda evimbi mibali mpe bazolanda. Mais par contre basi po omona mabele mike baza mpe kaka na mibali azane na mabele te azaka na mobali. Donc par là naoki obake goût na couleur ba discuter nango te. Eza mibali misusu aolingane mwasi ya mabele mikie, eza mbali mususu aolingane mwasi ya mabele minene. Mais pona kozonga na mutuna na yo tuni biso mabele minene nde tinda mobali ya landa. Oui, mabele minene benda ape mobali surtout ba fio ba ozo batiki yango libanda. Mais keba na mobali azolanda pona mabele no wana minene. Mobali mususu aolanda ngo pona curiosité. Mobali mususu azoyaka a découvrir ango. Amemi opena na hotel bokoti boya sepela ki nango na libanda pa mona ki on liboso elambe vimbi wana na zuka po tuni mabele o etonda mibali balanda yango yango nga na lobi boye soki aza na kati ya ndako na déjà ça c'est autre chose. Mais oaka na libanda ko tepa te poko oko tambola célibé la tio nanu mabele na wana minene ovimbisi yango liboso olo chango na valeur na ndako mutu moko amela yango na buto amela yango na pokwa yo otiki yango libanda mobali ya solo alanda mabele olanda mabele na wana yo kanti aosepe ananga po mabele na ngeza bo mususu ayene ka découverte amemi ope na nzeta figi to na ndako ya molili to na flamingo amemi na flamingo abeto mpako bakulutu afungoloka soutien boye mabele nyonso elobi amen. Alléluia, amen. Akomo luka mitwa mabele ngo omela na se awa. Atuni opo obota pété. Po mabele comme na se boendeni ni toyebi pété. Pour dire que toke bakape. Omoni otiki mabele na libanda mibali mobali alandi opo eza minene. Nzoka landi oka na curiosité po mibali balingana bango ko découvrir. Mobali otala mutola mwana ndenge ezala fona kota ne pendo tel na yeba e. Era kota kuna nyonso ekweya. Po to koma po ovimbisa mabele na soutien aussi soutien na mousse ozu mabele matisi et tromper ba tu bakanisi mabele tonde telema so kape e lala nyonso o matisa yango lokola babenga yango nini ochango coussin na se ocheso ki c'est vrai mabele minene eza yango kitoko batu musu ba komosa kutu ba implant pas mindele basi o bazanga mabele ba komosa ba implant bazu pena mabele ba opérer na se ba kotisi libele po evimba waneza mabele eza na secret makasi na nzota mwasi papa mtawe perception mabele eza na secret makasi na nzota mwasi mais mabele ndenga na yebeli mabele eza nango mwasi aoka elengi te so ba ofine mabele yango elengi mabele eza rande na mitu nango eza nango te ko po libele no etonda ya mobala ko fino lo kwa kwanga la pasoli mbuma a mwana tsazo sala examen mammographie akomi munganga a fino mabela nzazo sa mammographie azo luka soki kyste soki nini batama ina libele soki tumeur a luka na libele no fini libele na wa libele lobi evimbi aux infection ba pasoli onde ba pasola ki mama mobwe Mariana yebi akutana na mobali ya elenge mama ngo mabele tonda tala munene akutana na mobali ya elenge ye mukolo akoti na bolingo na mwana na mukie mwana na mukie ayaki kaka po découvrir comme no lo beze ya solo mama Mariana yebi yango to saki mission na mama wana bakutana na garçon na fini mabele fina mabele nze ba fina kwanga mama ngo ebisipso bana nanga na bimana mobali kala ya na moni mama na mukie ye na bi na lingana ngai lokwa na botaka mwana moko mwana ana finye mabele nzoka mama zaiki na moi so ipe tumeur na eza kabanda kala to ebite eloko ane vimbisi mama libele ti awa bakene na hôpital ya Kitambo ba pasoli libele akomi ndeto ba ko tse mèche bazo bimise mèche mabele minene eza kitoko makasi mibali balingi yango makasi mais keba mobali ana zo Hollande libele no zo landa un objectif nini so ki oza na ngona kati nda kusava so eza na libanda toza mayele emsazo ya kapwa mona ndenge eza afinyango le kwa zo sala examen mammographie so za ina tumeur na okune evimbi pasuki okomi na ba cancer donc mabele eza kitoko mama Marianne so posano na ngote le kwa mama Gidil na za na ngote koza no complexité o mobali ya lingo kaka
po basi bazanga mabe no bazanga mabe bazolinga bango bazaka na mibali donc guna couleur ça ne se discute pas. Merci maman Guidi pesa na papa mami ndenga utikoloba alobi na ye malamu mais ma Marianne o biso tozolobela wa ezali mwasi na kati ya ndako ya libala mwasi oyo émission na biso ezali branché pona mama na kati ya ndako babatu ya basi ya libanda ti alors cap oyo ya utikoloba eza cap moko particulier eza cap particulier et pona biso ezali ba mama ya mabele minene oyo babala oyo baza na kati ya ndako yango nde tozolobela na point wana ya solo. Si on avait parlé mabele etonda basi mususu bayaka kotonda mabele na kati ya ndako omoni obali elenge mabele mike mais na kati ya ndako mabele na dena peut-être ndenge na lobela kika ya vie sociale ya bien ndenge mama uzo simba ye ba sentiment na ye omoni pe mabele ye kovimba etondi na ndenge lera zobota kobota malgré tozana ba espace ya kobota mais okomona pe a vu au fur et à mesure ba âge mama zo poussana na âge oyi ya likolo mabele pe eza kotonda na sens wana pe mama zokola zokoma penza mama ya solo solo nde esika nde tolobi na compléter point wana ezali pona ba oya libanda wana te po oya libanda eza nango oyo nanu babali te bayebaka toujours ke ba mibali mobali nyonso naloba mobali atondaka ne mwasi te mobali atondaka mwasi te na ndenge nini mais comment voulez-vous ozana mwasi ya ndako toujours kaka misono pe ezalaka na basi ya libanda siko point kitoko ko yebisa mama ke non na lingi pe olata kande basi ya libanda balata yango na lobi na yo otala libanda bon or par exemple ngala zobongisa mo il arrive basi mususu ya mabala mais ba mibali mususu balingaka bango oya libanda tout comme okomona pe okomi tuna mais mwasi oya yo est-ce que kokomisa ye ndenge lokola mwasi ya lolenge wana oyo utukomona libanda alors bon, tout dépend aussi de maturité de la vie spirituelle et de l'homme ils ont dépendre pour na biloko wana mais mobali oya bangaka mnzambe oya azana bolingo ya solo akolanda lisu mwasi ya libanda te neti ngandenge nazali awa en tout cas pas moins de 2 ans nazali sous na contact na basi ya libanda wana papa kala mingi te ka moins de 2 ans papa papa pas moins de 2 ans ndo tiki via libanda plus de 2 ans naza déjà na côté ya libanda nazala félicitations mozara mobali pour otala nga kanise ko tika mambo na kala. Merci papa tozana kokende na suka motuna ya biso ya suka ezali boye soki mwasi aza kokoma munene ezosenga pe ke papa ozala opusa na pembeni ya mwasi. C'est pour la question maman Ariane mwasi soka azokoma munene bon eko pousser pe papa apusa na pembeni oui papa pa kopusa na pembeni po alinga ye mais sikoyo akozana mwasi ako munene mususu ezaka okomona le mususu ozasu na ba ozana sentiment ya makasi ndenge ozaki liboso te po kilo ezokoma mingi na nzoto graisse eleki mafuta eleki pe mibali mususu omona mususu akomi na difficulté yango wana ezalaka mingi ndenge wana okoma munene eleka mingi eza mabe eko ko bimisa pe mobali soka za mutea muke ko bimisa libanda po azokoko lisuneka banda kokoko liboso te zoyoka mama pe ba mo maske azokoko lisu liboso te akokote nini omoni tango mwasi aza bon eza na mibali musu balinga basi ya minene mibali musu balinga basi ya mike ozomona bon mobali no boaki neti ngai na za mwasi ya libala makambo basi ya libanda na okipe omingi te po na yimba kamna bangote po na balaki mwana muke na za fidèle na mbali na ngai et puis na bala muluba bala mobimba babala mobimba po et pas baluba et la na ba donc soko bali muluba bana makamna bango depuis babala ngai ba chiba depuis babala nga na zanga na mobali na ngai ya muluba wana to bosi ne ba na 5 et puis to ziko komoko bon nande na abala ngai mwa nzoto mike bon siko na munene po na ko mukolo na koti déjà na koti ménopause kozi 2 années na obala na obota lisusu te bon nazaki muke siko na komi kokoma munene siko biso to koli to zala mbai na to sto message na ndenge na biso
bon neti mibali muzo moi ça zo mne so mobali ya mobulu mingi awo mala msu ndenga zaki na mwasi na kati ya ndaku mwasi akomi kilo neti ngana akomi kilo ndena ali siko na komi munene na akomi kilo bon aza mbai na to mesana ka biso mbale mais to kozalde to zaki liboso wana te to mesani le msu to komi pe ko baile msu to kozapela msu ba 2 semaines to vai na biso elo moto sale zate poto sto mesani mais ba mbai msu balinga bote mbai na ndenga mbai na mesana to vai na biso to la ka mbeto moto so la ka me le msu to sale lo moto on est baby et baby te za bien tozo batela pe akobimata mukolo moko te akobimate po sa soka yoki ezaka ipalaka moko maman yo fo banda merci na bandaka merci maman oui ndenge mama alobi po na basi ya minene netinga mwasi na ngai mama na bana malgré on n'est pas ensemble akoma munene ndenge lokola mama munene mais basi ya minene po na ngai za raison te ke bokozala lisu esika moko te oui eza baka tout dépend soko ya bolingo nde nalobaki ifoza na bolingo po na kosala makambo wana okende lisu libanda bon toyebi ke bamibali bapréféraka mwasi oyo aza mince moyenne c'est-à-dire une femme normale mais soki aye munene en tout cas déséquilibre côté alors wana yo mobali okomi peut-être soko moni ke okomi na difficulté bon wana mais soki moi ça tikali na taille normale na position normale na ye wana o ngana zo benga ba élégante les femmes élégantes là o ba garde ka nature na bango na disons beauté naturelle wana makambo ya mabe ezate vraiment wana ikomi fidélité sur fidélité. Merci papa. Merci maman Marianne pour la motuna na ya suka soki mwasi azozwa nzoto azoya munene nde benda ka mobali ya solo kande na ozongela ko baguna couleur et se discutera te mais to ba peke munene musu ezaka maladi po kala biso tozalaki awa mwasi azana ye mukie kala na kisasa tuzana basi ya mikie bele umwaka basi baota ita mikolo basi nyoso bakoma na bamoka minene minene ana ba lukango mususu azobaka cube magie mususu azomela soki B1 mususu azomela kisimo bimisika soki mosengor mususu bazomela mususu bazomela ba produit bele po bakoma munene mais to ba que munene eza ba inconvénient soki ozoya na munene ndenge ozo garder moi taille na yo o meka moi ato vimbi moi ndambu ko vimba moi ndambu ezaka na ngoma bete mais lokwa basi ba emba mwasi nde njoto koto ekomaka mwasi foza munene or munene eza maladie na bamboka mindele nde tozoloba pe réalité d'ici et d'ailleurs na mboka mindele to baneti na ba Europe tozui France Belgique to mona basi baza mingi svelte mwasi aza mwa muke bazobenga bango ba facile à garer ba twingo mobali akumba na naye na position nyonso balingi na gauche mwasi ake gauche ba ke droite mwasi ake droite mwasi pe wale kaka tubi mingi e koma pe pasi pona mobali exercice comme il passe mon bala comme bela bémoroïde pour moi c'est l'équipe mon nene mingi et comme peut pas que soirée moi boisson mobile pas moni ah l'équipe mon nene moi na bimane ezate akezo moi petite na moi quartier koya mon nene eza ma bête mais ya ka mon nene garder forme no ya bien ko déborder te je pense que mon bala o sepela na yo to bite que moi si ka soza mon nene makasi nde mon bala o boya mais koya poa auto comme koya na kisasa eleki garçon moi utaki poto abinazo batnyo sona tika na moni bango minene mais bozo lela kaka mboka pasi na ba Canada na ba Amérique basi bazana bango minene nde na oka babi na Canada basi ba pena nzoto mais babi RDC Afrique mboka pasi batnyo so bakoma kaka minene bakoma minene ndenge nini batumsu bazo lango batonga bazo ba chafouin bazo ba dirabolin oui, ménopause peut comme ça. Ménopause peut comme ça munene. Il y a seulement maman soulevé comme quoi important. Abi ménopause peut comme ça munene. Oui, ça va. Ménopause est ça munene. Papa on dit ma paix maman ka bongo obo ya été. Mais maman paix a gérer paix munene na bien. Na ménopause paix bino mo bobi so bino bokom na ba ménopause ba posa nzoto ya kamakasi. Nde baloba ndenge bozo kola désir sexuel peso mata. Bio moko ko ba ko gérer munene na popé ça peut kokoso na papa te papa luka mama sala bo manga position na ko ka susu te
papa lobi mama ofuka mama muke ona kokate papa lobi mama na lingo simba mwa miro mkongo pasi yo mo gérer munene no po mobali na yo akende libanda te guna couleur ba discuter na bango angote mais ba jeune na mikolo ba préférer na bango basi yo bazana mwa taya mukie na ebi mwana mbali moko boye opesinga maloba te mais quand même na lobby moi mbali moko boye bon baza bakamada bayana biso bakola na bayana biso azana poto na mwasi na ye akendeki poto na mwasi azai muke mais na poto mwasi akoma munene nzote koma ndelu awe kwea akoma munene moko ya désordre babota pété na mbali mais mobali wana ayaka ba vacances te awa soki ayi asalaka mobulu makasi oui asaka mobulu basi face à ba 1 mois ba 45 jours après la zone poto après une année ayi lisusu veut dire moi c'est ce que tali moi na photo akoma munene moko de moi exact veut dire mobali avai na yekuna na poto kaka po talaka bake mboka mwasi aufunda ye akolongola ye na libala mais avandi po na bolingo penza te po mwasi yango munene lekande de mobali avandi kaka po poto kaka ndenge balobaka yo kuna mwasi mboka mbeko soko boy mwasi boye asali boye donc koloba na mwasi boye te boye na boye donc mwasi ana droit nyonso mais na mona kapenza bolingo ezate po soki aye awa akoma lokola zoba ako donc basel ebele azwa comme Michelin azwa mabe donc akoma mwa ezate na baso ya kala tika ata bazali ba jeune fille nyonso ko zongela ba ata monso ya tika ka kuma monso ya libala il faut zongela ye kaka akoma mointe merci maman merci maman donc eboa kitoko wapi ndenge bandeko na biso baloba mama eboza kitoko wapi vraiment dans la CP makasi ndenge na yambi bino bondimi invitation na ngai vraiment na banzi ke eza mbala sukate na banzi to bando kutana chaque vendredi mukola mitano to bando zala awa po émission na biso to sala ngo chaque vendredi na pesi merci mingi na bayo nyonso balandaka biso na lokole ya Congo esika boza kuna na zomona Place de Jésus na pesi yo bambote belé vraiment na bosanité bino nyonso boyebi ki nazaki na problème ya matanga bino bat bobengaki bino bat bosutenaki biso tolelaki na bino ensemble na kobenga nzela singa eza pa mama Gidil eza te pa nanga na contribution na bino na pesi bino nyonso merci vraiment nzamba pambola bino abakisa ebele na pesi merci na baye nyonso bozolanda biso na émission na bino oyo réalité d'ici et d'ailleurs bino moboyebi yango bobanda kala mesiko yo ezongi na pesi bino bambote ebele na pesi merci ebele et pas Patrick Nsala yende mutazu ba image oyo na bosa inte boss na nga za pembe na nga awa mama Gidil Bisengo mbala sima oebisa biso soki pardon na zoma maloba pona recadrer Maman Marianne Tosepeli, émission na eza kitoko réalité d'ici et d'ailleurs en passant na pesi merci pour to komina suka na Starling Bewa moko na biso na kati ya Congo lokole mazana France ezaki bongo idéologie ya maman Starling Bewa lelo maman Marianne azui relève alors non senga na maman Marianne prochainement tango azo invité biso aibisaka biso si jango azolo belango na basi nyonso to basi ya mabala kaka pour permettre biso peto pesa ba réponse au esengeli parce que na ebande l'émission na website biso te moi si tozolo bela ya libala to moi si oyo nyonso kaka za libanda to ya kati anda ko préciser biso te moi si libala to ya kati anda ko ngana pesika merci na Charles Fallé na pesi merci na Claudia Kovana bino wat bolanda biso na zong selo maloba po si cette émission na yo merci beaucoup. Merci Maman Gidil na sepeli mingi Nengolobi na PSP Mbote na directeur na biso ya programme Deshit Mambetuku na PSP Mbote esika azali yo na za pembe na biso azolanda biso ndenge tozo sala émission na pesi ba Mbote belé et pas maman bébé chez le siko za na Norvège na pesi bino so Mbote to mona na mbalasima na émission ka ya biso oyo chaque vendredi bobo sanate bozalaka toujours na pointe na site Zambino bolinga kaka mingi Congo lokole news.com na pesi Mbote merci tout le monde en balasima bye. Merci.